Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zumel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zumel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zumel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zumel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopesa bino basango oyo bozali kozela ya mokolo ya lelo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolakisa bino ndenge nini Tshisekedi apretaki serment na kati ya lopango na ye pe bokoyoka bamakambo ndenge elekaki. Bandeko babolingo na mokili oyo balobaka ete soki eloko ezali ya yo te ata ozali kobetela yango tolo na miso ya bato me na kati ya motema conscience na yo eza koyebisa yo ete eza ya yo te, eza ya yo te, eza ya yo te. Ata osali esengo na miso ya bato bazali koyoka yo mpona kokosa bango me motema ezali koloba ete ya yo te, obeti poto. Bandeko babolingo na koyebisa bino ete lokola pe likambo yango ezalaki penza ya Tshisekedi te, bandeko na mawa na pasi il fallait koyoka ndenge nini Tshisekedi azali kotanga tango bapesi ye maloba prêter serment. Bandeko makambo ye moko akomaki na biro na ye oyo akokaki kotanga, bandeko Nzambe a frappé lisusu d'aveuglement akomi kokangama bandeko eloko ya moyibi ezali kaka ya moyibi. Bandeko omoni lokola bazali bato moko bapreparaka deja likambo ya bamayuya depuis avant même baélection. Lokola sikoyo baye nango bakoti na yango meme na moma ya makambo esi esilaki baza kokontinue kaka na lokuta. Tala sikoyo bandeko discours oyo ye moko apreparaki na biro na ye oyo ya prestation de serment na ye. Tala sikoyo akomi liboso ya micro batieli ye papier oyo ye moko makambo akomaki. Bandeko akomi kotata bana Nzambe akomi ko frapper d'aveuglement. Bandeko akomi kaka qui me sont confiés wana aza kosala nini aza komona bien te. Bandeko wana eza biloko ya moto euti mbigudi bandeko oyebiko te Nzambe akonfondre na ndenge akosakana te. Ntango aza kotangako ye aza kotanga prestation de serment oyebi eloko nini elekaki mpo bato bakomprenaki te. Tango aza kotata bana aza kokangama ba ange baza kotya bamaboko boye baza kobomba bamo misusu baletre mosusu ya makambo oyo akomaki ba ange baza kotya misapi baza kobomba yango aza komona te kimpelekese bandeko babolingo nakokende mosika te nakosenga kuna na papa botamba na régie tiela biso nano botala ndenge nini Tshisekedi atangi prestation de serment na ye. Bandeko nakotata bana ata kutu balobaka o le rais moto atanga te me ntango le rais atangaka discours atangaka prestation de serment na ye. Bandeko ozomona ete sans faute vert mais oyo Tshisekedi bomoni ndenge aza kokangama biloko ye moko akomi na biro na ye me akomi kotata bana bandeko babolingo tokomona makambo na mokili oyo bandeko
aprete serment bandeko lokola mwana na ye Félix asi ayebaki ete eza nango biloko ya moniato asamizwelaki avion aponioka aboyaki koassiste na prestation de serment ya papa kokamwa bandeko papa Botamba tiela biso nano ba image totala ndenge nini Tshisekedi asali makambo ya soni pe discours oyo ye moko akomaki na bureau na ye bandeko akomi kokangama ba ange batie misapi na balettre bandeko azomona lisusu te oyo ndenge oyokaka mpenzaki bafrappe d'aveuglement bandeko babolingo ndenge Tshisekedi aza nako mikolo oyo aza kokamwa oyebi soki azali devant bato aza kolakisa neti azali elombe mais soki aza na ndako na ye na mwasi na ye moko aza kokamwa aza kondima te ezolekela ye na basi azoloba ete ndenge nini mwana ya moke akoki kosala ngai ezalazala boye Tshisekedi akanisaki ete lokola Joseph Kabila azali mwana moke abandi politiki kala te ye akosala ye ezalazala po ete Tshisekedi abandaki kose rendre compte na bambula oyo asalaki pembeni ya Mobutu mais azalaki koyeba teke likambo ya Joseph Kabila ezali nde ya Nzambe bandeko bomoni bino moko ezali na basine tala sikoyo bato nyonso bayaki na baprofesi par exemple mama Kalanga alobaki nini Tshisekedi Nzambe moto aponi ye mais moto Nzambe aponi okomona makambo na nyonso ezalaka pepele me botala ntango aza kotanga prestation de serment na ye bandeko aza kokangama ntango mosusu bakoloba mama ezali kosala bacommentaire bandeko botala boyoka ndenge nini azalaki kotanga bandeko baange baza kotia misapi babombi balettre mosusu Tshisekedi akomi kotata bana image s'il vous plaît papa Botamba. Moi, Etienne Tshisekedi Wamulumba, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de respecter la Constitution et les lois de la République, de défendre son unité, de défendre son unité, de défendre son unité nationale et l'intégrité de son territoire, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, et de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. bolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda pe bouti komona ndenge nini Tshisekedi tatabani bandeko discours oyo ye moko a préparaki na oyo etali prestation de serment na ye bouti komona bandeko po koyebisa bino ete lokola bazalaki na makambo kaka ya ko préparer na ndenge ya kimoyibi ndenge bazalaki kosala na ndenge ya kimayuya na kotanga pe komi kaka na ndenge ya kimayuya bandeko et puis prestation de serment yango bandeko na moni ata Vital Kamerhe te moto abandaki kosala makelele donc donc Vital Kamerhe boye koya na prestation de serment ya Tshisekedi pona komona ete bato baza koluka ba intérêt na bango soki baluki intérêt côté na bamoni epesi te balakisi position na bango bandeko Vital Kamerhe asundoli ya chichi papa Roger na pesi yo maloba
Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko ba bolingo oyo penze zali ndenge balobaka ete makambu ya soni. O makambu ya soni bandeko zo mona ete moto oyo azalaka na valeur na lokumu topesaka ye. Tshisekedi ya mulumba metala Tshisekedi ya mikitisi na ndenge moko bandeko. Oyo meme bandeko na bato mosusu bazali komituna yango Tshisekedi yango ye oto yete ubeza nango kaka sozi na ye tango mosusu ye azalaka na ye azala tango mosusu na maladi quelque part babomba ye oyo azosala baventure oyo eza sozi na ye bandeko baza komituna me ndenge nini ya chichi yango akoki kosala bamakambo tina niveau ya boye ebele bayoki soni balobi ifale kaka se renoncer na ye mais en tout cas bato mingi baregrete et puis tala kaka pongo na kaka lokola bamakambo na bango ezalaki nango kaka bacomédie baventure na balokuta na kati tala même discours ye moko akomaki ya prestation de serment akomi kotata bana eza soni eza soni vraiment Félix azali wapi po abenga ata papa na ye na telefone aloba père biloko ozosala yango te oyo ezali mpenza oyo bazosimbisa otushe bandeko papa osimbi pulupulu na maboko il fallait pas mais bandeko tala kaka babiloko Tshisekedi aza kosala na mawana soni boyebi ke babiloko aboye tala meme bajournaliste belge meme na presse étrangère oyoki babiloko balobi ke Tshisekedi a prêté serment ni ambassadeur ni président ni bato boye ndenge na ndenge mais omoni siko bandeko Tshisekedi a critiqué Joseph Kabila lobike il a prêté serment à ta président mon côté car président moko mtaye mais siko il a prêté serment bandeko ata ambassadeur te ata ba président te et puis sans caméra bandeko caméra oh kaka bomoni ndenga bandeko loba caméra ponyoki bandeko babolingo caméra eko comprendre galobi que les vieux zosala na comédie bandeko galate toko récupérer caméra côté na biso toko récupérer toko lukela ata mo poste moko poto moni via leli mingi lokola aza ko chérir kaka likambu ya poste aleli mingi donc les raisa kanisa kaka lukela ata poste moko ata côté ya ministre ya transport abwaka ata côté kuna bandeko ata ou bien ministre ata tango mosusu bien commissaire de la commune abwaki ata côté kuna pour en tout cas via zoko la poste zo banga chômage makasi caméra zo banga chômage en tout cas tokotala kaka soki ndenge ni les raisa kosala mais bandeko ba bolingo toza koyebisa bino bato mosusu baza koyebisa Congo soni omoni ndenge bazali ko manipuler ba peuple mais boyebaka ete bato nyonso to bazali kokufa tango bazali kokufa bongo bisika bazali kokende tango bazali komona vérité baza koloba tozalaki manipuler mingi baza koregrete sikoyo bato bakufi na buzoba ndeko bino moko boza komona Tshisekedi ndenge aza wana jamais Tshisekedi akopesa yo nere ou bien famille na yo soko okufi lelo bomoni mwana na Cédric wa mitumbaki soki Cédric bomoni est-ce que Tshisekedi akende keta po akende guna pesa mwana no nere atindi mwa batu moko bobato ko petina te bandeko mutake ko tanga discours Tshisekedi atindaki soko teli mbanga na yo bandeko bakata ba pote botas ko misuni bandeko donc on ka penza sabotage ya ndenga ko sakana te Tshisekedi ebi ko saboter bato pourtant to ibisa kabino ete ba science occulte na esengaka makila bondimaka te botiaka tembe bomoni mpona koyebisa bino ete bandeko babolingo il faut kosala attention bapoliticien oyo bazali bato ya kolanda te bandeko tokolobela lisusu eloko moko bandeko miyibi bakomi mingi parmi na bakongolais na bakongolaise awa na poto surtout na makambo bakombata mpona nini nalobi boye bandeko boyebi depuis kala bato babandaka koloba likambo ya bafemme violée
ndenge babanda kopelisela yango moto bandeko bamisusu balia bambongo na kombo ya bafemme violée na poto bamisusu basombela yango meme bamituka bamisusu ti lelo baza kokontinue kolia mbongo ya bafemme violée ya sous forme ya ba ONG basala bamindele baza kopesa mbongo me bafemme violée wana bazwaka ta elikuta te tala lobilobi bamama oyo bakendeki kosala protestation liboso ya ambassade ya États-Unis na Congo. Pour na été batu mingi baza ko profiter na ba occasion boye mwana mwasi oyo yoyu muntu ayoki bongo mbala moka beti mbela abandi ko tambusaka ye poni ni ba congolais bapesa mwa bambongo po basunga ba mama na o bakende ko telema liboso ya ambassade ya États-Unis alors que depuis ba makambo e banda bandeko yoyu muntu ayebi ndenge nini ba congolais bazo lia bambongo o baza ko pesa na kombo ya ba femme violée wana nde baza kolia problème ete mais pona kolakisa siko ke no ba mama o bakende ko telema liboso banini a ko récolter bambongo bandeko pe bambongo wana bandeko lobebi loko nini alingi asala alobi akotindela ba mama wana mais toyebi ete babiloko bango basalaka ezali kaka babiloko bokomona ne bandeli munoko kitoko maloba sukali mais sukaka kaka mabe boko yoka kaka kati na bango bakoya kobimisa mupepete yuyu muntu adokolaki mwa parti ya mbongo ekoma nango je na bango bakomi koluka mbongo sikoyo bakomba te bakomi kosala babiloko moko oyo soki occasion moko epesami ke baluka ndenge na cotisation bambongo basaliseli basangisi bambongo place ekendeke mpe eyebanaka te bandeko boyokaka te soni bozokisa bakongole soni na poto bozokisa bakongole soni na poto baza koloba pe baza kobunda mpona mboka oyo nde boza kobunda mpona mboka te boza mpenza bavrai miyibi baescro boza baescro mpenza oyebi nazali koyebisa bino bandeko il faut bozala mayele mpo bato baza komanipule bato na ndenge ya kosakana te tala babiloko baza kosala ezali mawa mingi mpe soni lokumu ya bakongole esili likolo ya bato oyo bandeko ba bolingo ngai na kokamwa mingi po ete babiloko bato baza kosala ezali pasi mpe mawa alors bandeko ba bolingo na ntango oyo na kotiela bino message moko boye oyo ndeko moko abengaki biso na Kinshasa abengaki biso awa na poto pardon ndeko wana tiki message moko alobi ba makambo na ndenge te azali koloba makambo azali komona neti biso tozali bana na ye mais na kosenga bolanda nanu message après soki bolandi message wana bokoyoka maloba nini mama Rosalie alobaki mpo na ye mpe bokoyoka oyo ngai maloba nini mama Rosalie alobi akoloba mpo na ye mpe bokoyoka oyo ngai na koloba mpe mpo na ye parce que ezali mawa mingi mpe pasi. Papa Botamba, message s'il vous plaît. Gespeicherte Nachrichten. Erste Nachricht. Empfangen um 14h52. Oui, mais monsieur, il faut arrêter un peu ce que vous parlez là avec votre radio là. Hein? Souvent, si vous êtes des Congolais, il faut parler des choses qui sont claires quand même. Hein? Vous parlez derrière là. Hein? Les pays, tout le monde est conscient de ce qui se passe chez nous. On tue les gens. Est-ce que tu sais qu'il y a un peu de mais il faut arrêter, monsieur. Il faut avoir aussi la conscience devant Dieu avant d'être conscient envers le peuple. Arrêtez de faire tout ce que vous faites là. Toutes ces conneries là que vous dites là avec la dame là. Arrêtez de crier dans le terre. Si on vous donne l'argent, prenez l'argent pour faire avec vos enfants. Ça sert à rien de faire des histoires sur Internet contredisant l'opposition. Dans d'autres pays, vous trouvez ça c'est normal. Tout ce qui se passe là-bas, vous êtes des Rwandais ou des Congolais vraiment des souches. C'est regrettable d'avoir des gens comme vous comme ça. Hein? Il faut arrêter un peu. Arrêtez avec votre radio là. Prenez l'argent des Canadiens, vous mangez. Hein? Prenez son argent, vous mangez, c'est l'argent du pays. Mais arrêtez de parler sur lui quand même.
comprendre ce que j'ai dit. Ciao. Bandeko babolingo na banzi ete bouti koyoka message oyo ndeko congolais oyo auti kotika pe ndenge azali koganga pe koloba. Mais eloko tokoyebisa nanu na ndeko mobali oyo tokoyebisa yo ete il faut koyeba yango tout d'abord tozali bana na yo te oyo koya po oloba na biso ke to arrêter ba makambo tozali kosala parce que ezali te ke yo nde moto pesaki biso ordre po ete tosala radio na biso to banda koloba ba makambo. Bino ba congolais bozalaka kaka na idée soki moto alobi malamu po na mboka balesi ye azali kozwa mbongo yo mbongo ozali koloba ete soki bapesi bino mbongo bozwa po ete ezali mbongo ya Kongo yo monaki mbongo yango oyo bapesaki po ete bozalaka na bamaloba moko bolobaka bozali meme na bapreuve na yango te yango na omoni ete bato bazali komona bino bato ya lokuta oye koloba lisusu olobi ete tozali komona teke bato ndenge bazali kokufa na Kongo pe ozali kotuna eske Chebeya Tshisekedi moto aboma ye Arma Tungulu Tshisekedi moto aboma ye me biso pe tokozongisela yo motuna yebisa biso bakimba na banania oyo bapandreki bango kuna na nini oyo babomaka bango oyo batiaka bango singa na kingo na stade des martyrs na place de la stade des martyrs na banzi oyebi lisolo eske Joseph Kabila moto abomaka bango Joseph Kabila nde moto apesaka asinyaka mikanda po ete baboma bango papa na Pongo Love po ete bato mingi bayebaka lisolo oyo te papa na Pongo Love eske Joseph Kabila moto apesaka ordre po ete baboma ye ye nde moto asalaki bamanevre po baboma ye na banzi bamakambo toza koloba ezali po tozongisela yo sikoyo bareponse na bamakambo ozali koloba po ete ozali komona neti tozali bazoba tozali bangoto bobo mais toza koyebisa bino ete tozali bazoba te tocomprendre déjà ete message na bino bamessage na biso oyo tozali kopesa tellement bato bakomi kozala convaincu ekomi koderange bino yango na omoni ete bozali kokoka te bokomi kobengabenga mitema ekomi kobabila nano esili te il faut tobimisa bavérité nyonso tu bapeuple congolais bacomprendre ye oza kotangela ngai Chebeya Arma Tungulu banini me ngai mpe nazongiseli yo na liwa ya Lumumba Joseph Kabila moto azalaki complice na nsima ya Mobutu to Tshisekedi tango babomaki bakimba na banania Joseph Kabila moto asinaki bapapier to Tshisekedi wana kutu baimage ezali tosi to projecteur yango papa na Pongo Love Mobutu ayaki kosala témoignage ya monene oyo aza koloba ete Tshisekedi apesaka ordre bazwi basi ya bazemi na bana na bango batie bango na prison po kolakisa ete ki dictature na ye banda nango kala pe na nzela ya bakwanga bandeko basoda mosusu bakeki kosinale balobi me président yo vandi akuna badanki oyo ezali na nzela ya bakwanga ezali kosala banzela te ndenge bato baza kokanisa ezali kokunda bato Tshisekedi nani Mobutu ye moko ase déplace akei ake kokuta bamitu ya bato baminani bamikuwa ya bato wana nde mpona Tshisekedi soki babandi koloba boloba te oyo ya bato mosusu nde boza kofungola bambanga biso tolobi teke Joseph Kabila azali parfait azali mpe na mabe na ye mpo azali moto nyonso azali na badefo na ye oyo ndenge moto nyonso azalaka na yango azali mpe na bakalite na ye alors elingi koloba teke bino ndenge bozali ona botikali kaka bato moko olie bozwa mayele tokende kotonga mboka botikali kaka bato moko ya kofingaka na internet kofinga meme banzoto ya bato liboso ya bakamera mpe boza koyoka soni te kotia komona mwana mwasi aza kofinga nzoto ya mama na ome aza kobosana ete ye mpe azali na nzoto ya bana basi nde éducation wana nde tokokende kotonga nango Kongo awa ye ozali koloba bamakambo oza kozwa mpe autorité moko boye mpona koloba tala boye tango olobi bamakambo nyonso eske oza kotala nanu comportement ya bakombata ndenge nini baza kovivre libanda ya mboka comportement na bango ndenge baza kose comporter mpona bino bokomi neti ondire babolole moko boye bino eloko eza kaka kati na bino soki ata nga lelo mama ozali na ye na bandi kofinga mama Olive liboso ya bobengi yango ya komba mpona Congo soki na ye na bandi kofinga Joseph Kabila liboso ya kamera ya wana bolobi to bobeteli mabo
maboko bien azosala combat pona Congo mais ezali bozoba bino bokanisi pona kosala combat pona Congo il faut ko finga nde bino bobengi yango combat okomona batata minene makambo za koloba liboso ya caméra lokuta na lokuta bozali na lokuta yango na lokola radio Zoomel 1000 et comme koloba ba vérité ya makambo et comme ko déranger bino tala ndengo bandi koloba kutu bandeko lokola vérité ya radio Zoomel 1000 c'est déranger bino okomi même na ko kosola kosala ba kosu banini pona ko laksa ete bokoki ko supporter vérité na bisote netyo sanza yamana tolobi ete bandeko il faut koyeba yango ete tata oyo tozali bana na yo te oyo ya koloba na biso ete na sengi na bino ete bomeka nanu kotika nde koloba biso tokoki kotika te po yo lobi po ezali yo te nde moto oyaki kopesa biso ordre mpona kofungolela biso radio po tobanda koloba avant ya koloba na biso boye kende nanu koyebisa bapomba to bafingaka bato liboso ya bakamera balobaka n'importe quoi balobaka babétise kofinga banzoto ya bamama kende nanu koyebisa bango pesa bango nanu leso ya makambo oyo ozali kolinga kopesa biso bino bolingi kozwa bato lokola bazoba baza koyebisa bino ete tozwa mayele tokende kotonga mboka kaka bozoba kaka omona bato mobimba baye liboso ya kamera Congo dernier pays na monde boza koseka boza koyeba teke boza komiseka nde bino moko tango yo za koseka oza koloba Congo dernier pays na monde oza kokomango mpe na internet oza koyoka nete esengo mais webi ke bikolo mosusu ata soki bazali kotala yo baza koseka yo baza koloba me tala moto oyo abimi libanda olia zwa mayele akende kopesa na mboka na ye eza kosala kaka makelele mingi batikali kaka na distraction ya bamakambo ya bozoba jusqu'à présent soki totali bien Joseph Kabila obino bofingaka toboyi te ata ndenge bolobaka ete mais azali parfait te azali moto nyonso to azali na badefo na ye na bakalite na ye mais soki totali malamu bino bato bokoma koloba ete Congo mboka na biso etonda badiama etonda bacobalt bokoma koloba yango lokola soki ndenge nini mais bino ntango bozalaki na ntango ya deuxième république bino bato bodirigaki barichesse wana nyonso mais ndenge nini na ntango wana peuple ayebaki azalaki kozwa socialité bahôpitaux ezalaki mabe bacondition de vie ya bato ezalaki vraiment donc tolobaka kaka vie sociale ya bato ezalaki mabe bokokaki kogere yango te bino bato oyo ya deuxième république bamobuti so bokoma kokanga ete toza na cobalt toza na diamant mais ndenge nini bokokaki kogere yango te omoi kutu Joseph Kabila yeyo banzela oyo botikaki yango neti banzela moko ndire soki ndenge nini Belge pe moto atonga yango banzela yango ekomaki matutu bokipaka kutu te tala lelo Joseph Kabila na gouvernement na ye bakomi kosala bamisala ebandi komonana bokomi kote bokute esili te mais il faut bapesa ye temps sikoyo na 5 ans ndenge azwi akosala mosala na ye malgré badistraction bozali kosala bandeko babolingo nazali koyebisa bino il faut boyeba yango ete bato bakomi gêné po nini tokomi kodécouvrir basecret na bango surtout eloko oyo todécouvrir ya plan B na bango makambo tolobaki oyo ya plan B na bango bazali kopréparer babanda koliquide bato mpona kokosela pouvoir makambo yango wana omoni eloko gêné bango moko ndenge bazali wana baza kocomprendre te ndenge nini sekele oyo toyebi yango mais ntango tolobaka ete tozali na bascorpion noir na biso bazali kati na bino mais bomonaka yango neti liseki oyo nyonso tu baplan bozali kosala ekobima polele yango na tolobi ete bapeuple congolais bofungola miso bato oyo mpe bazali kolanda baémission oyo ezala bakonzi ya Congo il faut koalerte bapeuple mpona koyebisa bango ndenge nini baroger lumbala mission bayeli awa mission ezali mpona koya koyebisi kosala ndenge nini baplan ndenge bakobanda kolikide bato kuna na Congo baopposa mosusu oyo bazali baopposa moko bamonaka bango ya badouble peut-être bakoki mpe kosacrifie bango après baloba etala pouvoir esali boye donc baplan na bango wana nyonso tu tosi tocomprendre yango nomoni tolobaki yango peuple bozalaki diba te ezala bana campus bozala éveillé soki bomoni kaka na butu botyata bato moko bazala neti basurveillaka mpo baza na système moko bakobanda koboma meme baétudiant kobwaka bango liboso ya campus mpo na baluka ndenge nini ya koprovoke mobulu na kati ya mboka toyebisi bino bozala éveillé soki bomoni moto ndenge azali koloba boye azali wana déjà sa moni ete to révéler plan na bango yango na ete bomoni akomi agité akoki te mais yakanisi ete
ba peuple congolais ya lelo bazali bazoba bazali na ndenge ba peuple oyo bazalaki na tango ya mais bazali nde komikosa peuple congolais lelo ase afungoli miso peuple congolais alingi lisusu bozoba te tokosamaki mingi mais lelo oyo tozali bato moko tosi tolamuki na pongi papa Roger nayebi te soki ozali na likambo ya kobakisa po ete tokota na message mosusu. Merci mingi mama Rosalie ngai na kobakisa kaka po na koloba ete il faut koyeba yango mboka na biso wana lelo bato oyo bino bolingi kokomisa bango basantu oyo bolingi kolatisa bango couronne ya bato oyo bazali maboko pembe boyebaka ete bozali nde komikosa lelo ata victoire oyo bino boza koloba ete nani Tshisekedi a gagné Joseph Kabila na baélection ezali kaka bamensonge bamakambo ya lokuta oyo bino moko bobandaki komonte yango depuis kala programme na bino ya bamensonge ya kokosa ya tricage oyo mpona koloba ete vote batricage esalami bobandaki yango depuis kala mpo ezali baplan moko bosi bopreparaki voire même Vital Kamerhe bomoni ntango ayaki kobimisa o 3000 cartes ya baélection bana soki bana oyo bayeki bapesaki bango bana yango bamoni ete bino bakovote te bayeki kofunda balobi ete biso tolingi na biso kovote te toyeki kopesa bamakambo kaka ya lokuta na lokuta bozoyeba teke babiloko mosusu bozoloba yango moko mpe kaka ezozongela bino tozo kodécouvrir kaka mbala moko ke boza kokosa meme bamindele mpe baza kokomprendre ete boza na bino bato lokuta boza kokosa tala neti cardinal Mosengo tango lobi ete wana baélection esalami kana Tshisekedi nde mutu aganyaki apesi chiffre moko soki ya 6000 et quelque mais alors que si nani seni epesaki nani montant ya 6000 wana te na baproclamation na bango yango na paster Ngoyi Mulunda akoma kotunake ye Monseigneur Mosengo azoki chiffre wana wapi bozomona boza kose ridiculize kaka bino moko bato mosusu baza kokanisa ete toza bangoto bobo bazoba baza kokanisa ete bapeple congolais baza bazoba bato nyonso bino bokanisi ete ntango cardinal Mosengo ake na Vatican akendeki bamakambo oyo bakendeki koblame mpona bamakambo asalaki mpona Congo parce que église catholique na minute oyo na Congo kuna ekomi divisé en deux alingi apanza église agitation ekoti alors baprêtre mosusu bazwaki bakomaki balettre na Vatican babengisaki ye mpona nini sikoyo bango lokola lokuta ale bazwi sikoyo message moko batie soki na page ya Monseigneur o nani papa abengisaki ye mpona soki bapesi ye nini bamakambo kaka ya lokuta mais finalement bino bokochange quand na basali na Nzambe bakomi lokuta na bino bato yango bokomi lokuta boye mpona nini Monseigneur Mosengo ayaki babengaki mpona ete basala ye bareproche na wana mpe kaka ifo kokosa mpona nini lokuta ya boye boza komikosa kaka bino moko ti bokamati bosali mwa article moko ya lokuta ale botiango na page ya Monseigneur ya cardinal Mosengo mpo boloba nini ke te tala akendeki kuna makambo kaka ya lokuta boza kosalaka bamontage bino bokanisi ete peuple mpenza akokroire bino boyebi combien de personnes basi bakomeli biso na ba email adresse na biso balobi te radio nani papa Roger bien mama Rosalie tala bato wana ya nani ya tala Monseigneur Mosengo ndenge aza kokosa babengisaki na Vatican mpona ndenge bolobaki ezalaki vrai mais tala siko batie article moko mpo bakoso pape nde mutu akendeki mpona bamakambo kaka ya lokuta finalement bandimi bafanda na bango na ndako babanda kosalela kaka motema na bango mpo bino moko basalela Nzambe bokomi na lokuta ya kosakana te Monseigneur Mosengo aza kotinda bato alobi ete bokende na nini okopesa nani bokende kopesa makambo na Cour suprême alors kayebaki ete baza na bango na bapreuve te même ye moko Monseigneur Mosengo afacilité bango tâche te mpona koloba ete bon napesa bino bapreuve oyo nga nazalaki nango namonaki ete tricherie esalamaki emonani mpe te aza nango te mais finalement mboka yango tokotonga yango kaka na bamensonge ya boye boza kolinga kosalir kombo ya moto mosusu mpo bolinga koblanchir moto mosusu oyo toyebi ete azali na ye atonde na makila na mpe makambo azali kosala ezali komonana mokili ezali komona bino bokanisi bamindele oyo baza bazoba
mingi bazali kokanisa te bamindele baza bazoba attention bomi konstate mindele baza bazoba te mindele bazomona bayebi na bango ke ndenge ezali wana Tshisekedi aza koinvente bamakambo ebele bayebi babiloko mosusu bazoloba kaka gana bazosala bongo kaka mpo baapaiser situation mpo bayebi ete Tshisekedi esprit aza nango azolinga nini asala mobulu mais Tshisekedi akanisa teke ndenge baza kosala ye bongo baza kolinga koapaiser baamona neti bato baza kobanga ye non mpo lelo mpe soki bamindele wana balobi ete bakotisela ye esprit bakokanga ye Tshisekedi alingi akanisa ete ye alekaki Kadhafi na méchant mais amoni sikoyo ndenge Kadhafi basukisi ye te ye alekaki babo na méchant amoni te babo ndenge basukisi ye aleki baprésident mosusu oyo basukisi bango na kiméchant kaka na bamakambo lokuta azosala comédie na kati ya makambo ya nani ya politiki ya Congo tant oyo bato bakokozala bakanisa ndeni bakotonga mboka azobouleverse baesprit ya bato mpona kolinga kopesa bango tala te mboka ekende liboso tala kaka bato bazolinga teke Congo ekende liboso. Alors tokosenga na ndeko oyo atikaki message tokosenga na yo ozali na devoir ebele oyo kokende nanu kosala epa bacombattant baconseil oyo ozwa koloba oyo okoki kokende kopesa yango bacombattant po ete bacombattant bazali kofinga bato liboso ya bakamera kofinga bango banzoto ya bamama na bango donc ozali nanu na devoir monene ya kokende kopesa bato oyo bacombattant baconseil to kopesa bango leson olie ya koya lobi ete bino bato azumeli mile nayebisi bino arrête yo koloba na biso arrête yo nani yango yo koloba na biso arrête yo papa oyo boti biso bien yo ozali moto oyo yo nde moto créeki radio zumel mille mpo oza koloba ete soki bapesi bino mbongo boko kolia banini est-ce que yo monaki bapesaki biso mbongo bozala babilobela moko soki baza kotuna bino sikoyo bapreuve bozalaka na bapreuve te yango na Congo eza kokende liboso te oza na devoir monene ya koedike nanu bakombata bamakambo baza kosala na baafrique du sud kobetaka bato banini wana okokopesa conseil te boza koloba pe Congo lelo nde boyebi ete Congo eza na baproblème ntango ya mobutu ntango bobanda kolia komela bifteke elaki wana boyebaki te ndenge nini ya kotelema mpona makambo ya Congo lelo lokola babotoli bino bifteke boza lisusu na baesika oyo bobanda kozwa mbongo pambapamba te ale bokomi baconseiller awa na poto yo koloba na bato mpo na Tshisekedi yo koprendre biso nini mpo na Tshisekedi mpo ete bamakambo nyonso to biso toza koloba mpo na Tshisekedi ezali vraie vérité mpe ezali vérifiable yango eza kogene bino pasi mingi mpe mawa ezali pasi mingi mpe mawa mpo na bino alors yango wana tozali koyebisa na ndeko oyo yeba komipesa respect avant ya koloba ya koya nanu mpona koloba radio zumel mila bino boye bosalaki boye ebongi malamu banda nanu kopesa conseil na bakombata na babozobo bazali kosala o mokili mobimba ezali komona avant ya koya koloba mpona biso oyo biso tozali koloba ezali baverité yango na bozokoka kosupporte yango te bokomi kobanga mpona kobenga biso koloba po ete bandeko mingi baza kokomprendre te boyebi na koyebisa bino ete ezali kaka biso nde moto tozali kotya bato oyo contre mire tozali koderange bango na ndenge ya kosakana te yango na susi na bango losambo na bango ezali kaka ete ou bien bazwa biso basala biso mabe ou bien nzambe asala kaka likambo ete ou bien ngai nakufa ou bien mama Rosalie akufa mais tozali koloba yango lokola nde nzambe mutu andimaki ete biso tozala po ete tolakisaka baverité bamakambo bino bozali kobomba na sese nzambe pe ya kopermettre liwa na biso te ezali pasi bandeko nakolakisa bino lisusu eloko moko mpo tolakisa bino ete bato mingi Tshisekedi azali kobomisa bango pour rien pe bazali koya koreconnaître yango na retard bandeko nakoyokisa bino message moko oyo ndeko mobali moko awutaki koloba tango bango bakendeki na stade de martyr pona bakende koassiste na soi-disant prestation de serment ya Tshisekedi
tango basali bango troupe des journalistes ya bandi ko tuna ba question mais boyo ke loko mona wana mobali ya lobi aza ko regretter pona liwa ya camarade na yemo ko bo akufaki pe ndenge ni Tshisekedi a négligent makambo ya ebembe ya moninga na ye wana ndeko mobali susi na motema pona koyebisa bino ete baitilizaka bino kaka po ete bosalelaka bango mais pona ekomaka makambo ete basala baintere pona bino wana kutu bobosana. Papa Botamba tiela biso baimage wana totala ndenge nini ndeko oyo azalaki koregrete makasi pona liwa ya ndeko na ye moninga na ye moko akufaki ndenge pe Tshisekedi asabotaka meme ebembe yango ndeko aregreta wana nyonso ezali po bozwa nde leçon. Image s'il vous plaît. Oyo na souci na perdre donc deux personnes nga yé pas qui bien jour à liboso on a bani il y a le 20 combien oh Tshisekedi fait farazonga le 26 le 26 ba bon petit na mo bona la saka break na matete petit wana ba beteke masasi na nzoto petit na depuis mais petit wana Tshisekedi abaka olela lango bona masamba mais ba compliqué makambo jusque là peut-être qu'il n'a perte CGT bisati kutu aki okangama totelele maki na 30 juin mais façon ka to mo neli mbutu eza to mo kina wana na risque o risque vi pamba po bana mura ona misula nzela batelemi boye bacheche minduki na nzela ezalaka bana mura mi basoda musobe bazala non to moni bambila mususu babalo ba Kiswahili bati bango bateni afara tc bandeko boyoka ba argument ba soldat wana babandaki koloba Swahili yango wana toyebaki ke baza ba soldat na biso te baza koloba Swahili balati bateni ya FARDC donc baza ba soldat na biso te donc aza ndenga zana yebite ke Swahili ezali pe langue oyo elobamaka na Congo donc pona bango ba politicien idéologie ba kotisa bango ke bato balobaka Swahili bazali bapaya alors que makambo baza koloba ezali tina te vraiment toujours comme Sabino était même les politiciens ou les opposants congolais ont promettre un Congo meilleur ceux qui bango bazu bokonzi mais toujours comme on est là comme on est malonga te poete ba kotisi makambo ya bozoba bosoto na mitu ya ba congolais ezali mawa mingi bino moko bomona kaka bato wana bazalaki koloba Swahili balatisi bango bateni ya FARDC bazalaki ba soldat na biso te alors que Swahili ezali lango ezali lobama na kati pe ya Congo ou ezali bozoba ba manipulation ya ba opposant congolais na bino o bazali ko pesa na bino yango ekomisi bino ba bolole mawa mingi bandeko ba bolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda ndenge mwana mobali ya lobi pona kolakisa pe na bato mosusu oyo bazali kolinga kokende baza kobomisa bango ngulu pour rien moto yango pe oyo bato bazali kokufela suka na yango akomaka na ye pe na esika oyo bato balingaka akoma te pona kolakisa ete azwi mwana na ye moko Félix ayebaki ete akotikala kosala babétise akimisi ye po ayebi te ntango mosusu oke ngindi Félix azwa masasi te alasapesi ye tika avion akei me tala sikoyo bana ya bato mosusu nde aza kobimisa na nzela Dieu merci akei koprete serment na kati ya lopangu na ye bandeko na soni na mawa bomoni kaka ndenge azalaki kokangama makambo ye moko akomi me nzambe afape na aveuglement bandeko oyo kaka ndenge mama ozali alobi ete ondire nzambe ba ange bazalaki pembeni baza kobomba baletre mosusu ye moko aza kokomprendre ete akomi kokangama kokamwa ezali pasi mingi mpe mawa na babiloko oyo Tshisekedi azali kosala ezali soni na banzi ete même mokili mobimba baza koseka même ba américain baza koseka même ba européen baza koseka même ba bandeko na koyebisa bino eloko moko bomoni même mwana nani monsieur nani tala kombo na ekimi nani Kamere bomoni bino moko ta Kamere ndenga boyaki koya seka yebaki ete zana ngo kaka babiloko moko ya tina te
ata monsieur Moleka oyo azalaki kotanga nini discours wana bomoni ndenge ya moko azalaki kotanga atangi yango kaka po ndire kaka baforcaki kaka forcé mais ye moko ayebaki kaka babiloko eza nango kaka babiloko moko ya ntina te soni bandeko eza soni ye alobaki ete Joseph Kabila a prêté serment ata président moko ta ye à part Robert Mugabe mais ye siko a prêté serment ni ambassadeur ni soki nani bato ba représenter la communauté internationale donc mutu te bandeko. Ah, en tout cas, tu sais que dit vraiment, ils ont Sony. Oh, ils ont Sony bandeko, et puis que bandeko, tant que moko Nathalie, on pose ça là. Vraiment, ils ont mawa mingi. Na bato bazali koloba ete bango nde bakotonga Congo ya lobi. Bandeko, kaka ba aventure ndenge bazako mona ndenge bazako sala go. Ba aventure ngo besoki batikela ki bango Congo. Bakamba Congo. Bolinga bomona pe kaka baventure yango yango nde balinga basala o nyosu baza ko promettre bino avant tout c'est le peuple bolinga ki bomona langage linga ki échanger kaka bino moko bolinga ki bolela lisusu bandeko to mona makambo ebele nzamba bimisa même bana Israël na Égypte ba komi na désert boye ba balukela nzambe e bongo kaka nde Tshisekedi nde bozo kanisa ete yenda ko memela ya bino une vie meilleure na kati ya Congo bokozala ete un problème ezate bokomona makambo nyonso en rose botika kosala ba G ezali mawa mingi boya to sangsa mayele moto na moto azo mayele to pesa na poto tonga Congo botika ba distraction zanga tina ti mokolo mosusu bana na bino bakobanda koyebisa bino ete papa oyo boza kosala eza ba bêtise to lingi boyete bana ya poto baza komona makambo bozali kosala un jour bakolobela bino babilili ezali kotikala un jour boko regretter bana na bino bakoloba mais papa pona nini ozali kosala babiloko nyonso okokoma boluka muto achaka ba image wa luka moyen longolango tango mususu mutango pe bokomona ete tango mususu kufa na ye ale image etikali wana eza kotrembale okomi kokomaka na ba YouTube bachaka image moko bosoki moyen ezali bolongola wana bato ya YouTube balobi te biso to kolongola te il faut propriétaire oyo ya image oyo achaki ye monde mutazali na droit ya kolongola biloko bino bozo sala barchive ezotikala un jour eko juger bino mama Rosalie na zongseli yo maloba merci mingi papa Roger pona kozongsela ngai maloba vraiment ezali mawa mingi pe pasi na kosenga na Félix Tshisekedi soki moye ezali ameka ko conseiller papa na ye po ete ezali makambo ya soni bandeko. Tala discours ye moko a préparé. Prestation de serment o ye moko a commis na bureau na ye. Mais botala ndenge akomi kotanga yango na ndenge ya balikukuma. Pona koyebisa bino ete Nzambe azali kolakisa babilembo, azali ko frapper bango na ba aveuglement na makambo ebele, mais lokola bazali kaka bato ya minoko makasi bato ya miso makasi ndoki te ndenge baloba eza kolobela bango eloko te. Yango na ndenge ezali wana bandeko ezali pasi mingi pe mawa ndenge ezali wana ebongi malamu ete bakongolais na bakongolaise bofungola miso botika kolanda bakomedi ya bato oyo na Congo toza na ba faux opposant oyo balingi ete mboka ebonga te bazali kowelela kaka ba intérêt na bango bino moko bozali komona na banzi ete oyo tolobi pona makambo oyo Tshisekedi awuti kosala ya soni epesa ba congolais ebele leçon na banzi ete butu ya lelo place ye moko azali ko regretter bandeko na koyebisa bino eloko moko oyebi bato lokola ba Tshisekedi oyo baza ba politicien moko baza ba comédien oyebi ndenge bazalaka makambo bango tango basalaka na moi bandeko tango bomonaka ndenge baza kosala na moi na koprêter serment ba peuple boye bandeko tango ekomaka na butu bandeko okomona ye moko soka avandi na mbeto avalalako abukani na koseka na ba comédien nyonso aza kosala makambo na koyebisa bino liseki te na yebi ba comédien ndenge basalaka okomona soki esasali aventure na ye na moi oyo bato bazwi aventure wana bakanisaki yango ya solo ye moko soki akei na ndako esika na ye moko avandi akomi kokanisa ba makambo nyonso ba aventure nyonso asalaki na moi akomi koseka kaka ye moko likolo ya mbeto
donc Tshisekedi ndenge azali wana oyo nyonso azosala ayebi ke eza nango bakomedi mais soki akomi ye moko avandi aza koseka ntango mosusu ye na mwasi na ye omona so bavandi boye bazoseka baventure nyonso tu oyo ndenge basalaka mais oyo ya mbala oyo nde nzambe arevese mpenza na ndenge moko ya faux na ndenge ya faux bandeko barevese mpenza na ndenge ya faux bandeko na makambo oyo ye moko abongisaki discours oyo ye moko abongisaki bandeko akomi kotata bana aza kokoka kotanga yango te nzambe a frappé d'aveuglement bandeko nzambe a frappé d'aveuglement bandeko kaka makambo oyo bandeko kotanga ko je suis sûr ange ya nzambe ko atelemaki pembeni soki azotanga otanga zwi mosapi na ye akangi baletre mosusu wana ye akomi kaka bandeko ezalaki nde somo bino moko bouti komona nzambe a frappé bango na aveuglement bandeko deux fois te oyo ya nzambe ezali ya nzambe tolobaki ete bokonzi ya Joseph Kabila ezali ya nzambe mpo ete papa Simoki Mbangu asi alobaka yango kala alobaki ete bakomenase jeune président na bakoluka ye na ndenge nyonso mais akolonga akozala kaka président oyo akokamba Congo mikakatano ekoya me ye nde akobimisa Congo na kati ya baproblème donc baévénement yango lelo tozali komona sikoyo toyebi te bamama kalanga lokola bakoti na kati ya bakobe na bango bakei kovanda toza kozela nimero mosusu mama kalanga koyela biso yango alobaki ete Tshisekedi nzambe aponi ye me tala nzambe akomi na mikakatano akomi na kati na cafouillage nzambe azoyeba te ndenge nini ya kosala omoni mpo na kolakisa bino eloko oyo nzambe soki alobiko okomona makambo nyonso pepele depuis mokili ebanda ya 12 pepele ya yambe tolo mais oyo bango boza komona kaka mikakatano ti kokende koprete serment na ndenge ya kinsweke ya kobombana bandeko na mawa aprete serment na ndenge moko bandeko na tapi ona ya rouge soki balokotelaki yango wapi salite ezomonana kaka ke basukolaki yango butu mpo ekauka mbangu mpo ete Tshisekedi atambola likolo na yango vraiment mawa mpe pasi bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bomande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci